par le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en particulier, du bassin Congo-Océan et de l'Afrique en général. Il sied de souligner que Maman Moïse Diarra Madina Marie fait partie de ces nombreuses femmes qui ont élevé des grands hommes et a encore joué un rôle clé dans la marche de l'histoire, mais passé souvent sous silence et relégué aux oubliés. Mais connue du grand public non humaniste, Maman Moïse Diarra Madina Marie est celle qui a jeté les bases solides de fondement du humanisme après la condamnation en prison à vie de son époux Horace Louis. En effet, le 6 avril 1921, elle sonna la cloche à 6 heures du matin à la demande de son mari, et ceci consacra le début du grand ministère de son époux, Papa Simon Kimbangu, à travers les actes de puissance dont l'écho résonna jusqu'au-delà des frontières nationales et permettra au couple d'affluer dans. Pour les autorités religieuses, elle avait enfin la loi qui voulait que la cloche ne soit sonnée uniquement les dimanches par les hommes. Un grief qui sera mis dans son casier judiciaire. Après sa condamnation à mort le 3 octobre 1921, peine qui sera commuée en prison à vie par le roi Albert Ier, Papa Simon Kimbangu confia à son épouse la responsabilité de conduire le mouvement humaniste. Avec l'aide de plusieurs croyants, Maman Moïse Diarra Madina Marie organisait clandestinement des rencontres malgré le traitement parfois inhumain et dégradant qui lui avait été infligé par les autorités coloniales belges. Ceci revient à dire que l'Église humaniste n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la contribution combien significative de Maman Moïse Diarra Madina Marie. Le 12 avril 1959, elle octroie les cartes des catéchistes au premier responsable ecclésiastique humaniste dans le but de s'assurer que le combat pour la libération de l'homme noir soit également porté par des hommes et des femmes capables de sauvegarder le mouvement d'éveil de conscience lancé par Papa Simon Kimbangu le 6 avril 1921, de s'inscrire dans sa vision et de faire rayonner le humanisme à travers le monde. Elle délègue le pouvoir à son fils, Papa dernier Jacques Joseph, et le 27 avril 1959, Maman Moïse Diarra Madina Marie quitte physiquement cette terre. Quelques jours avant sa disparition, on lui prête un message prémonitoire. Si je ne pars pas, cette situation ne changera guère. La parole de Simon doit s'augmenter. Distingués invités à vos titres d'égalité respectifs, tout protocole observé, chère Maman humaniste. Chaque femme congolaise en particulier, de l'Afrique et du monde en général, doit se reconnaître dans cette femme vertueuse. Il suffit de combiner à la fois nos différents talents aux valeurs incarnées par Maman Moïse Diarra Madina Marie pour contribuer efficacement au développement socio-économique de l'Église et apporter une pierre à la reconstruction de nos pays respectifs. Pendant que nous commémorons ici à Kamba les festivités marquant la disparition physique de Maman Moïse Diarra Madina Marie, une partie de l'Est de la République démocratique du Congo est prise d'assaut par une coalition rebelle, ennemie de la paix, imposant à nos populations en général, les mères et les jeunes filles en particulier, des atrocités d'une guerre injuste, au drame humanitaire sans précédent. Rien à ce jour n'a pu justifier une telle barbarie humaine. Ça fait aujourd'hui plusieurs mois que les cloches ne retentissent plus d'observer les paroles humanistes dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Beaucoup de croyants ont pratiquement déserté leur village, obligés d'aller
sabi yalimu mayani mena yekami yabatu kubele fumu inzali yekami yakisori la kuwali betu tukakonsa ekuma tanda mana bela nsenya sunu yentoto itaka simoni babu wakulukuka tuka ndani ya jina la mfumo Yesu Kristo kwa sasa kwa kunaoya pembe ya ndoa ya Afrika ile wanataka kuna tuka kiatakana tarehe 12 Septemba 1887 tata simoni babu wewe yetu kitwa na ndio kwa tata simoni babu wewe wa moyo yewe yetu mwenyewe sehemu yani ukukuti isima fugoki eluvu pabo ukikitoa mwanza yani ukutuvana nukala mkakako ulombe kwa kata mwana lea watu pia wanatubala
Entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo, tolanda ki matei na biso. Mama pasteur mutateya ki biso, abandela ki na banzembo ba Yuda. Akena mibeko, mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela, pona mukolo wana tobika. Makambo misatu tata batikela ki biso. Bolingo mibeko pe misala. Kambo wana nde tusimbango makasi. Lelo tuza na fete ya mama Mwilo. Solo mama Mwilo alongaki. Pamba te bakangi papa Kimbangu. Ndenge bango bayokanaki, papa Kimbangu akei. Mama Mwilo atikalaki na Nkamba. Na bana. Papa dia lungana na papa dia ngenda kuntima. Papa Kisolo ke na âge ya 7 ans yepe akanga makei. Kumina banzangungu ye. Koko kinzemo na papa Kisolo kele bango bakeno sala boloko na bango na boma. Ye moko papa Kimbangu nde batindaki na Lubumbashi. Bakanga minyon sonde na loa. Talankamba yelu selemi asika etikalaki na mama Mwilo. Denga atikalaki na Nkamba azaki koyamba batu butu moi na bomama na ye. Batu bakuta Brazzaville, batu bakuta Angola, batu bakuta aka na RDC Mosika. Butu soki baye bakobondela bakovala na mama Mwilo 5 heures du matin bango na bazongi. Même bauti na Brazza bakozonga. Musala baza koya kosala na butu mabondo likaka. Mama kolesa bango, kovandisa bango butu bazongi, butu baye. Baviaza eza mboka eza bandibo, mwa bamboka mingi eza kuna bazaki koya na Nkamba butu. Na Kinshasa bibubo na Boko bakoyawa na Nkamba o bazokuta na Brazzaville. Nangola banza Kongo na bamboka mosusu bazakoya butu bazakozonga. Force nini wana bazaki nango. To mama Mwilo nde alongaki. Le 12 avril nde apesaki ba carte a batei. Mama na papa mfuma Nglongo basalaki remise. Le 28 toloba le 27 nde yatikaka biso pona nini alingaki te na 60 tango nzoto ya papa Molimo Santo koya na Nkamba ayakuta ye bomoi nde asengaki. Le 27 avril ezaki lundi date wana. Na 17h akufaki
bato balelaki. Ntango bato baleli alamuki. Alobi mpona nini boza kolela? Pamba te nga nazwi position ya komata likolo bino boleli yango nazongi. Kasi nalobi bolela lisusu te. Alobi na papa Mfuma Mbanza, kende otokela nga mai ya nsima, mai oyo ya nkamba, yango na kosokola. Papa atoki mai, protokole asimbaka tini wana te, ye moko kaka mpo mama alobi. Mama asokoli na ye, mama ale na ye, mama alati na ye, asenge alala. Bato nyonso bazaki pembeni te. Systeme ezaka na bamama moto azobela alala te. Te mama Mfuma Mbanza alobi moto ale apema na moke. Ye mpe ntango alali kaka kokende nyonso. Kolela ezalaki lisusu te. Mosala mama Muyula asalaki ya makasi bilanga. Po azalaki koyamba ntango nyonso butu moyo bilanga. Ayebisi mama Mfuma Mbanza tokende bilanga. Mama Mfuma Mbanza alobi o tosali ebele ezokopona nango tokende lisusu. Ye mama Muyula alobi ata tosali ya mingi ezali ebele to continue kosala. Mokili pa tozokokende nzala ekozala makasi, crise ekozala. Soki tosali te mabe, ntango wana ekoya crise, okoma bato oyo baza na eloko te, omwana na tata na mama na bana bayepa na yo toza na biloko lesa bango. Nayebi te motuna tozomona ngo be tozomona ngo te. Omwana ndako mobimba eloko kolia eza te, esika biloko ezali bakei kaka. Mpona nini likambo ya crise eza ya lelo te. Mama Muyula alobelaka yango, papa Kimbangu alobelaki yango, bapapa bango misato balobelaki yango. Elakisi crise oyo ezali crise banzambe balobaki avant makambo ekoyela biso. Lelo tozokabola misala mingi, biso ba mama ya Kinshasa tokendaka mingi na lutendele. Yango tozoloba lutendele tosimba ngo makasi. Programme monene koya kosala makuna ezali ke po ete biso bana tata Simbangu tolakisa ndakisa. Tokena kunzulu misala eza kuna ezali ya mingi. Tomipesa makambo ya kolona pe kobokola. Kinkewa bisika nyonso toza kofongola tobosana te biso ba mama. Kuna nde likambo monene koya kobimela biso. Totanga pe na Bible. Koko Abraham ntango crise ezalaki akimelaki na Egypte. Elakisi ke makambo tozokolanda kosalela eza ya lelo te banda kala. Ntango oyo tozali ezali ntango moko bapapa liangenda alobaki ete litanga ya mai euti likolo ekoyi na ocean eningisi mai. Landa kaka olanda otala na monde mobimba. Tala crise bato ndenge bazomona pasi. Litanga ya mai euti likolo ekoyi na ocean mai maningani.
siki eza mokili mobimba bamama tozosala makasi ndenge tozomipesa na misala kolakisa ndakisa ndenge le 5 avril 21 mpona kokoma na 6 avril Nkolo Yesu na minuit bakutani na papa Kimbangu basololaki makambo nyonso ya kopesa papa Kimbangu abanda mosala alobi na ye lobi na ntongo malade aza na ngombi kintsuka kende obikisa ye. Nkolo Yesu ntango akei mama moyilo atuni nani wana boza kosolola na ye ye alobi Nkolo Yesu ye alobi ndima ngai na kopesa yo maboko biso bamama place wana totelemeli yango bamama oye tokosala be tokosala te lelo eza mokolo ya nani? Voilà. Nasepeli mingi tomati mingi programme to bapesa biso tobosana yango te. Ezala papa Mfuma Mbanza, ezala papa Kulutu, ezala papa Mfuma Longo ye moko makambo oyo azaki makasi. Kama ba mama kosimba te ngampe na telemini kaka wana basimba batata pe balobi tolali pongi te bakolamuka ata balali bakolamuka na mutakela na pongo akei batata balobi les 20 mai bakoya ebele awa na nkambo mosala ekosalama bon mpona bateau de pêche ya bamama nasali tout na leta tosilani elingi edemare o makambo tokangaki ebanda misala kolona koboko na totika te soja masango loso nguba manioko biloko nyonso tolonaka ekoya koede biso na makambo ebele yango tozotinda lutendele totika te bisika nyonso oyo efungwami totika te kunzulu kuna na kunzulu pe tozosenga ete tobongisa pamba te makambo ekomi pembeni lelo ezali bisengo na likolo kimia wana se oyo nyonso tozali kosenga biso tolingi so baguerre te kimia mokili mobimba kimia na Afrique kimia pe na mokili mobimba esalama be esalama te koreki yo nzambe bazali be bazali te ale tozosenga kimia na mama molobi na biso epai ya batata yo nzambe toyebi ke toza bato ya masumu bato mabe toza na mokili ya masumu balimbisa biso tosengi kimia kembo na likolo kimia wapi? Voilà.
Merci Koreki. Mabunga nyonso ezali nini? Tosengi bolimisi. Alimbisa biso. Ye moko ndenge alobaki nakei nazala pembeni na bino nazala molobeli. Yango tolobi mama Muilo asengela biso bango nyonso bazali kuna bazala biso balimbisa biso. Biso pe tozala makasi na misala. Tomoni ba mama même makolo ezali pasi me baye kaka. Ah ba mama basali makasi bomati na Yerusalem tozana esengo. Tikete mapambo litokena nango. Tomoni ba mama ndenge bazo kotambola mukongo nyonso mati likolo moya kotambola eza iteme a force pona nini kokumisa mama Muilo na ba maladi na biso toye nango tobika ba maladi etikalawa Tata de Gaulle, Papa Lebi, totalana mukanda nzambe elobi nini. Pona nini ba mama mingi balongaka te. Mena turo yo mama Muilo alongi. Lelo tozana nkemo tozana esengo. Zala sir.
Pona nini likambo oyo soki esalami pona biso tozali banansuka. Tukola tozali banansuka ezaki komonana ke tobwakama Nzambe ayebi biso te kasi Nzambe arekipere bana na ye biso mpe tokolemba te. Kokende molai te lere esili théâtre ezozela biso na libanda. Merci Tata Molimo Centre nakopesa biso maloba. Toki papa lobi ngokesi eke musika makambo nyonso mpe ekeleka bongo. Nakombo na tata na mwana mpe Tata Molimo Centre. Tokotanga mokanda ya Esaya na mokapo ya tukumitano na moko. Esaïe chapitre 51 versets 1 à 2. Esaïe 51 versets 1 à 2. Etange lezali boye na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Centre. Yahweh akolongola ekolo na ye mawa. Yahweh alobi bino bato bozali koluka kobika. Bino bato bozali koluka Yahweh. Botala libanga esika na salaki bino. Botala na libulu ya mabanga esika na bimisaki bino. Bokanisa koko na bino Abraham. Mpe Sara oyo abotaki bino. Abraham azalaki na mwana te tango na bengaki ye. Kasi na pesaki ye bolamu. Na komisaki ye koko ya bato ebele. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Tolandi etangeli oyo Tata Mokonzi Abule Mokonzi Lingomba apesaki biso na Esaïe 51 na verset 1 et na verset 2. Na ntango na Bayuda apesaki bango orientation ete banso batala Abraham pe batala Sara koko na bango to mama moboti na bango esika bapoasamaki esika bazwamaki. Lelo tozali na 4e génération. Tozali na ntango ya papa Simo Kimba mona mama Mwilu. Yangwana Nzambe apesi biso recommandation ete biso baye tozali koluka lobiko. Biso baye tozali koluka Nzambe. To kopie kaka to mekola ezaleli ya papa Simo Kimbango mpe ya mama Mwilu. Soki toko mekola bizaleli la bango kimia oyo Mokonzi Abule Mokonzi Lingomba zali kolobara biso oyo ezalaki na likolo ekokita na se tokozwa yango tokozala malamu pe nzela ya likolo ekozala polele pona biso. Likambo tovandeli lelo awa ministère esali kaka 5 mois bakangi papa Simo Kimbango akei na likolo na Lubumbashi kosala boloko. Totikalaki na mama Mwilu kia wanga nzitani mama mabota mama na biso banso. Mais tant que tu as mama Mwilu ezalaki esengo pona biso parce que consolation ezalaki. Tolandi Tata Mokonzi Nenga lobi bato bazota Braza Angola Kinshasa bipai na bipai baye ba se ressourcer bazui bakena ngo kolendisa Lingomba. Kasi tokomaki na date ya lelo le 27 avril na 1959 mama Mwilu aye kotika biso. Kolela ezalaki mawa ezalaki mama Mwilu alobi te bolela te bozala na mawa te kasi botika na kende ngai nazala molobeli na bino epai ya batata epai ya papa Simo Kimbango pote pasi oyo tozali komona ekoka kosila molobeli batata ba mama molobeli ezali mutu oyo bapesaka mission akei kosala mission moko ezala secrète ezala mission publique mais aza molobeli ake kosala musala moko kuna bongo akopesa bino eyano mama Mwilu azali molobeli na biso
awa mama mwila zali molobeli na biso akende ke pa tata to moni yango solo te mama mwila za molobeli po alobaki na kende po passer sila tant on prend que le 27 avril à Tikibiso le 24 décembre 1959 tozui indépendance to reconnaissance officielle ya Lingomba Lingombe bimi libanda minyoko nyonso tozalaki nango fimu na mokongo esilaki sika totikalaki na mikakatano ya politique na ndenge mboka na biso ezalaki na maboka banoko baflamand na 1960 na le 30 juin tozwi indépendance ya ekolo la biso elongo na plus au moins 17 pays africains oyo bazwaki indépendance elongo na biso mama akokisi mission na ye oyo alakaki biso batata ba mama na 2010 mama Mwilu amati aye kokota awa na Yerusalemi esika na panthéon ya église qui c'est le lieu le plus saint ya église qui magiste à Kotikuna 2009 aye kokota awa na kati na Mbanza mama Mwilu apesi biso nzembo parce que nzembo ezali source na biso ya musala ndenge toyoki mokonzi ayebisi yango j'étais kayembelaka biso nzembo ete solo bolelaki mokolo liwa na ngai me ngai nayebaki ete ntango ekoki parce que moumbu akokozala koleka mokonzi na ye te lokola ayebaki ete mokonzi monene koleka ye azali kozonga papa Simon Kimbangu esengelaki ye asefase azala te azonga mpe na molimo mpo bakutana awi bolelaki mingi solo me nayebaki ete ntango ekokaki yango na mama Mwilu atindili azongiselaki biso maloba ete batata ba mama bilenge mibali basi nzelo tozali kolanda ezali solo nkembo ezali kuna ngai Mwilu na moni yango mama Mwilu rassuré biso te nzelo tozali kolanda mosalo tozali kosala ici nango suka nango nkembo ezali kuna ye moko mama Mwilu amoni yango mama Mwilu alobaka likambo na pasete alobaki ete nakende mpasi esila indépendance ya Lingomba ezwamaki indépendance ya mokili ezwamaki sika bo arassuré biso ete nkembo ezali kuna alors na biso baye toza na bolembu na biso baye tozali na doute ezala biso bandimi ezala ba sympathisant ezala bandeko bazali kolanda biso donc la partie da fait autant kozonga matoi na biso miso na biso na Yerusalemi toyoka mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bula lobi nini tozala susu makasi x2 pote musala tokenda ngo liboso pote rassurer biso nkembo ezali batata to retenir yango tanto kozonga ete mama Mwilu lobi na biso ete batata ba mama nkembo ezali place tozali kokende na ntine na musala oyo swing représentant spécial ya secrétaire général ya Nations Unies na fermeture ya conférence sur papa Simon Kimbangu alobaki na biso soki ngolo ayebisi ote ngando azali kobela osala nini ndimela ye ote ngando na ngolo bazalaka wapi na mai biso bakimbangiste kokokosa bato te biso bakimbangiste kokozala baaventurier te oyo tozali koloba te mama Mwilu ayebi ke nkembo ezali bondimela biso na nkombo ya tata mwana mpe mosantu amen. Onkomona nzambe tata mwana tata molio mosantu tata molio mosantu papa Simon Kimbangu kiangani merci micro ezali ya yo tozali koloba maye ya yo ndenge opeselaki biso mpe chapitre mpe maye tozali koloba kolongola te kobakisa te batata bamama bandeko tolakisa bino likambo moko ezalaki secret ya famille kasi avant kende atikelaki koyebisa biso yango feu papa Yambuya toyebi ye Yambuya Abraham pe ya son âme bakotaki na molongani na ye na Kilongo tango bakoti na Kilongo papa Diangenda mutu akotisaki bango bazalaki bango misato tango bango bakoti papa Diangenda na libondeli na ye alobi boye tata toyebeki yo ozalaka na esengo te mpo mama Mwilu azali nano na kati ya lopango oyo te kasi tikela biso ntango tokobongisa bongo mama Mwilu akolongwa kuna na ngome Kintsuka akoya awa na lopango oyo wana ezalaki sekret ya bango misato na kati na Kilongo kasi papa Yambuya aye ayebisi ngai yango
po ayebaki ke mokolo ezali likambo oyo esengeli yango mpe ebima. Lelo tokomi le 27 avril 2025 na autorisation na ye moko nde tobimisi likambo yango. Tata soko tango ekoki biso tokobongisa pour que mama Mwilu aya awa na nkamba Yerusalem kokota esika yo ozali. Tango wana batata bazalaki bango misato. Eh bien, ekomi bango misato tango bango bakei mibale bakei etikali na papa Mfuma Mbanza. Tata mokonzi abule toyebi biso nyonso atinamaki akei kozwa nkoko kinzembo akotisi ye. Papa Mfuma Mbanza akei nsima na yango na cinquantenaire ya mama Mwilu, papa lebisanga avec toute dévotion na mikitisi penza yo bongisi nkembo oyo ba mama esalamaki mpote mama Mwilu amata awa na nkamba Yerusalem biso nyonso toyebi yango. Mama akoti na kati ya kilongo bango nyonso to mitano ndenge bazalaki na ebandeli ndenge pe bazali na kati ya kilongo bango nyonso tu. Koya ya mama Mwilu yango nde ezali nde bilaka oyo Nzambe apesaki ekokokisama ndenge pa Pasteur de Gaulle akoki ennemi ya monene ya kati na kondima na mutu. Mutu azalaka na benemi misato oyo ebomaka kondima na mutu. Ennemi ya liboso kobanga, ennemi ya mibale doute, ennemi ya misato masumu. Yango nde ebomaka kondima na mutu kobanga. Yango na kati na Bible soko tangi na kati na Bible la phrase la plus répétée, le conseil le plus répété dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la phrase la plus répétée, Kobanga te, ne crains rien. C'est la phrase la plus répétée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Kobanga te. Et puis, doute. Ce que nous sala likamo, o te doute, likamo na nyon soto e bebi, o kokali susute. Et puis, ndenge tata mokonzi abola lobi, masumu. Yango nde longolaka pouvoir na kati na moto. Makambo misato wana ennemi ya kondima ya fua ya kondima ya moto. C'est vrai, papa Diangenda na 1958 tango ya sali accident na ye après accident bato balelaki. Mais papa Diangenda alobi na bango bolela te lokola nazali na bomoy. Maye nyonso tata kimbango tata alobaki ekokokisama. Pe tomoni ndenge tozwaki indépendance na mboka na biso pe lingoma ebimi. Mama Mwilu pe aye koloba bolela te nga nazali kokenda epai ya tata. Tata Molio Monsanto po nyonso bino bokozala nango posa bosenga epai na nga na kopesa epai na tata bokozwa yango. Tokomi sasa yepe etozali kosukisa wana tokomi phase oyo ya bonsomi ya molimo. Tokomi na kati na bilaka ya nkembo. Yango nde na mokolo mwa lelo totala kafuma ya likambo oyo papa asengeli biso bolemisi. Parce que yende mutu abongisaki na jubile ya mama Mwilu, yende mutu akotisaki mama Mwilu na kati ya kilongo. Yepe kaka na mokolo mwa lelo batata ba mama peut-être que tozali ko réaliser yango te, mais ezali événement asengi bolimbisi mpo kimia eya na kati na mokili. Na ebite eloko nini biso tokoki kopesa na papa tata Molio Monsanto na mokolo mwa lelo. C'est un grand événement. Peut-être que biso to réaliser yango te. Asengeli biso bolimbisi, asengeli biso pe kimia. Bana na Israël elembo monene ezalaki na bango tango bakotaki na mokili ya elaka. Basalaki sokotangi na Josué chapitre 4 babengi yango le mémorial de la traversée du Jourdain. Biso mpe na mokolo mwa lelo tata Molio Monsanto ayebi ke tozali kokota na phase ya bilaka bolimbisi pe kimia
po ete tokɔta na nkembo tosepela kozala nango na dutu te kozala mpe na bobangi te masumu elimbisama tolatisama bosantu mpo na nini toyoka tokutana na Nzambe abomisaki mpo na biso memorial ezali kati na biso ndenge mama Mwilu azalaki makasi ndenge ezalaki 4e juge abana na Israel Deborah esengeli na biso leadership ya bamama ezala makasi bamama tolongola kobanga tolongola dutu tolongola masumu tosilisa memorial tosilisa bamisala oyo nyonso papa apeseli biso na programme po ete nkembo oyo ezali na kati na bilaka toyeba kozwa yango ezali nde ya solo dutu ezala te kobanga ezala te masumu mpe totika yango po tomona nkembo oyo na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata na biso bokenda kovanda meteo mpe alobi naza koya po mokolo wana le 27 baange ndenge wana babimaki na Yerusalemi soki oza na ngombe ntuka oza komona bango awa na nkamba ndenge tosalaka mariage yango esalaka mokolo wana tata na mama papa Kimbangu na mama Mwilu basalaka mariage baange baza kokita baza komata baza kokita esengo lelo mpe tozala na esengo na maso tosengi tozwela yango resultat ya malamu tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Pika twakubikeno moko twatonda lusiamusu tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela